BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Elombi solo. On est à terme, il y a kino, oye bimi mikolo. Ce qui m'a ramené bimi dossier, cela veut dire que Elombi solo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Vous informez sur notre souci majeur. Awa, biso to finga raté, biso to dénigre raté, to kitisara mutute, to sambisara mutute, to zara toujours au milieu du village, pardon. Cela veut dire du côté de la vérité. To lingara toujours que ça la partielle, to le béra likambo tel que zali. Ce qui conseille à couper ces atopesi, ce qui paie côté à côté lisa que muto asali mabe to likambo eza mabe to sala kango. To za contre mutute, batonyo so baza ba star na biso. OK? Biso a to sala ka musa na biso ya presse. Presse eza quatrième pouvoir na monde et puis presse et lobelaka makambo eza 75% makambo ya mabe. Ya malamu, oui, to lobelaka. Mais ya mabe o bat bazo sala. Ba star, ba politicien, donc bato baza public. Likambo ya mabe soki eza yango nde to lobelaka, yango nde musala presse. Parce que ça wa mon pepe. Tellement mi bengi star wana vie privée. Au fait, oza vie privée te. Vie privée na yo eza soko bombi na ndako. Soki o publie yango, eza la photo, eza la vidéo. Tellement que oza na posa ba lobela yo, biso pe to lobelo to sala musala ngote. Un bon entendeur, salut, j'espère que vous m'avez compris, ok? Pour na bato bayaka ko finga, binaka ba via bato. Bina bo lobela. Oui, parce que ba start, il faut to lobela bangote. To sala bango toute une promotion. Hey. Merci beaucoup d'être connecté, je vous aime, je vous adore, vous informer c'est mon souci majeur. Voilà bandeko. Bomoni déjà la miniature wana. Bomoni déjà photo. Bomoni non, qu'est-ce qui se passe au juste bandeko? Nini ezoleka. Obozomona c'est la star, la vedette roloba parce que Azanon star, c'est parce qu'il y a un monde entier, c'est une vedette dans la communauté congolaise. Karine Yamado, une fille, une comédienne. Oh, ya sala Moussa na bien wana photo boy en haute. Karine Yamado a sala succès hein. Asa parmi ba comédienne ba sala succès ba kanga YouTube na ba série moro boy. Nazo ba abando sala ba émission na emoko ya émission ya Makusa, ya ba star hein, ya ba Makusa ya ba star quelque chose comme ça. Asa parmi ba fille ya liboso na YouTube ba o ba banda ko sala ba émission ya Makusa. Elle était du nombre. Voilà, l'émission de bando landa ma trop et puis tondo mone na ba gag trop na ba émission ando sa comme ando sa ba émission oui, abando sa pe ba gag mais pour l'instant na mona ke lisusu azala na actualité té na mona ke vraiment akoma un peu froide, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce que aza muto ayebana et surtout aza attirante par rapport à quoi? Par rapport à sa taille na ya dans son taille oyeba ko différence donc ya aza muto il faut ba chaika au moins bato bazalaka il faut ba kezaye au moins ils bato mususu o confondre na muto za bato mususu ba confondra bangote lo wa ba yama do pour déjà forme na ya pesaka o ko confondre parce que azaka unique en son genre tout le monde a kaye bando sa émission na ya après un certain temps tout le monde a geli susu asala sous émission te ba gag pe surtout abando sa pe ba gag mais tout le monde a qu'à s'arrêter mais mikolo yo azongeli. Qu'est-ce qui s'est passé juste bandeko nangai? Karine Yamado asali isusu nini ekomeli parce que bino pe boza ba songi. Ce ka to lo ba mama be abatu boya kaka boya otala bocha ba commentaire. C'est que bo sepela na ngote. Mabe otolo ba ya batu ezarate poto nuire batu te. Ezarato lo bara que muto par exemple asali mabe ah to pesi pe conseil to zongi se pe nanzela. Cela ne veut pas dire que biso bato to sala ma beti to ba santu non eza mutu muso commentaire bi ke bino ndi bokanisa boza ba santu non musala presse yangwana presse et que non sala ngwa koto non sala musala na ngai presse je parle de l'information et surtout ya bato ba public oza star quand motemati yo za star ba olobela yo voilà Karine Yamado to moni mikolo azongi sur scène a jouera bien vraiment je l'aime bien.
jouera bien vraiment ba rôle na ya très bien et puis taille na wana déjà taille na asa na taille moko imposante ye taille no soko taille eza mutu muso ko banga kana mse fio pardon asa na taille moko imposante kana benga ke bongo. Qu'est-ce qui s'est passé juste to solo la bueno to solo lango hein ba abonné à Bibi Shumbobo boya na to solo lango bozo ba kiti bo fanda. Donc ici, il y a à boire et à manger. Bozo bakis na bino bofanda bo s'installer très bien parce que babi match linge banda. Balobi bisonyo sotoza na misapi mais ba fingerprint et keseni. Toi na ba fingerprint mon côté, OK? Est-ce que ça va chez vous mes amours? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Karine Yamado to moni ba photo na chéri bino wana, bo moni na miniature déjà. Yamado, qu'est-ce qui se passe au juste? Bato belé, ba fingi Yamado, ba Emile Yamado, qu'est-ce qui se passe? Ba poster na ba page na bango. Alors, et l'on est l'équipe. Bomoni, Azaki na tournage. Comment on a la photo? Azaki en plein tournage. Na tournage, on doit jouer à la policière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Habillement, il y a Karine Yamado, en tout cas, nde salike, toya nango awe pa na bino. Parce que, Tomoni, moi personnellement, na cause de ma commentaire, na moni niveau ya ba critique. Donc 97% ba to critiquer. Oh susu nini. On ngo laksa ba to nini. Donc et la maladie déjà, ezo laksa déjà. Ezo en fait ozo imaginer déjà na kati ndenge ezali. Bomoni aza déjà mutu ya forme munene, ana forme ya munene déjà na sima. Biloko mibali balinga parce que mibali na biso ba congolais, bango balingaka moi ça na forme sima wana. Na éviter ceux qui ba lingela ngoni nga na comprendre eloko ngo te nga comprendre te ba tonto bolinga o si force la bo kenaka nango wapi bo saka nango nini bon ba ta sentiment hein voilà elle a déjà cette forme là mais na biema o alataki en tout cas ba te belé ba fingier ba traiter de ndumba ba traiter en tout cas o ko luka mibali ba traiter oza ko tula tellement moni ko tulimi ko mo comme ba le tikala mo ko tikala ka bolumbu ba traiter de la sorte boebi ba artiste et comédien il y a beaucoup de gens ba traiter raban que non ce sont de ndumba baza ba ndumba musala bango ezakaka ba yiba ka mibali ba to poto ba to belé ba traiter rabango bongo ba artiste et comédien baza ba ndumba je ne sais pas ki ndumba ngo ezalaka ya nini o bango ba traiter rabango. Éviter, c'est par rapport à l'habillement, par rapport à quoi? Bande konangai. En tout cas, ça fait tellement mal là. Et ça la passe, et ça la passe. Karine Yamado, j'espère que ndeng azawa naza mwasi. Aza mwasi, je ne pense pas que à cause anga mobile. Non. Nandeng azaleli, tebi kezana mwana, à cause anga mobilité. Oui, ma chérie. Na éviter elo roninga na ro loba oza oza en fait n'habité et le eza wana ezaka que na musala oza osala j'espère que vidéo kokoma na ebi ke olanda ngai parce que YouTube te bate bana balanda biso eza mutu mususu amonyeka ba na miniature à côté ayoka marmoni balobi j'espère que koyoka ngai tu as une très belle forme ma chérie biso bato to loba to na ba YouTube to aka poto critiquer ba vie ya bato poto landela ba vie ya bato te to aka po to sala musala na biso to tam esambola bongo ya on a répété ngo souvent c'est la presse président de la République tout bon monde a émission ba sala pour ba critiquer bon monde a bibi kapinga a sala émission spécialement musaneka ko critiquer président de la République Fabien Koussamisa il y a sala émission uniquement pour nous critiquer à Chilombo bon ça comprendre hein et ça va reconnaître olingi était pognon za mutema olingi non c'est la presse c'est ça bongo. Yo tellement d'autorité aux mutu moko yeba et ça ba tumso ko sala ka émission pour finga kayo pour en fait pour finga kayo c'est trop dur mais pour alobaka mabe oyo zo sala ko finga wana ndeza mabe mais critique et ça bon ça se passe comme ça mutu mso a sala ba vieux neka likola critique ba Fabien na ba ko mbanda ba mbongo eza ni critique ba sala ti ya président mais au mona boye na kati boye ba so la na bango yo sala émission critique nga kaka oui donc eza bongo. Donc, ceux qui t'ont boy, c'est que t'ont yini moutumo boy quelconque. Te, alinga fia la dianwa critique que te, biso ba congolais, neto ke nanon na ndenga mabe, osa l'émission, donc niveau finga moutou, et bimisa ke na mote mamabe osa na ona kati. Donc, osa l'émission, na ki moute mamabe na ki ndoki wande ba biso ba congolais ba sala.
Mais chez nous, ici chez Bibiche Mbombo, c'est autrement. Ce n'est pas la même chose, ok? Voilà. Karine Yamado, tu as une très belle forme. Osa moi si. Pour la forme, basi osa nango. Donc osa un héritage moko, osa unique à ton genre. Parce que c'est au tamboli nanzela, tout la bateau baza ba forme le rôle yo, surtout na quinoa na basé belete. To tanga ba on a misapi. Donc tambola za mena pesa en forme. Si qu'on a forme on zamba pesa wana chango en valeur ma chérie. Tu es une artiste comédienne, osara musala na yo bien. Taille no wana chango en valeur. Oui, osa na taille moro eza déjà impressionnante ngana goloba. So la te loko muto choka, mais ce que chango en valeur. Oko la tone loko mukuse, oko la tone loko kangi, mais ota le loko moko et koki ko chaba tu mal à l'aise te. Parce que auto moni déjà, ba photo so tambola poani. C'est que ba tu ba moni loko ya tiré bango. Pour so kanga no photo no normal, o lati polo, so to lati no collant na singlé, engeza nango normal. Mais photo o etamboli pourquoi? Ngai na moni na sela ngo émission pourquoi? Pour la moni ngo etamboli partout, circuler partout et na moni na ba commentaire, je me suis dit non, c'est une artiste. Ok, à la Tiboui, je ne sais pas. Il faut tout me camper pour réfléchir. Hein. À la Tiango, pour tellement ça qui une actualité, attirer actualité. Parce que le monde qui star est bon, il faut ça les lots moro et ningi ça va l'obélayo. Et ça va bongo. Eh, moutouma a préféré ça n'importe quoi pour ningi ça casse en actualité. Au salaire pour na bongo, er ou l'attaquer lokoana. Oyeba quitter que ezalaki bongo collant au latiwara parce que comme on a collant tout le monde a déjà parti à la cimenterie déjà nuance hein mais ce que ça transparent ce que ça nine er yo moko lataki obeta que ça ki bongo et surtout que tout le monde bando tourner na bana mibali et chaque bango mal à l'est to ebi que na monde ya comédie kuna moi ça la rater mobile ça la rater moi si je suis comédienne oui et ça ceux qui besoin d'un tournage beau se changer beaucoup ça mobile azar moi ça donc besoin quoi ba ami lo ba camarade on changer bilama mutoza eza bongo ça se passe comme ça dans le monde de la comédie ba comédien ba mambo na loba au monde on cas normal c'est différent par rapport à mutu mususu peut-être pour na yo mona qui normal oui c'est l'habillement toko boy yango te mais ça habillement mususu et que na together na nzoto pour na bike bato yo mito esala bien te ba na commentaire pour m'insulter yo ngola ksanini oui mais bato yo la tête fonctionne ba comprendre mambo na loba et ça na mutu mususu ba jijake ka partir habillement mambo na loba je suis correct et ça mutu muso monika ela te l'hôtel ka au fio mais peut-être ça boité et là télé lobaka apparence oui oba lobaka souvent l'apparence est trompeuse et quand ne balobia est trompaka mutumso komone we alati ndenge le ballon grand frère nanga Raphaël que je salue en passant à toi Mr Bibi Suzubi à toi et ça mutumso komone alati ndenge dans cela veut dire ka bongo mais ane mutumalamu mutumso komone ka mutumabe mais là tu le quoi mon centre et ça bongo ça fonctionne comme ça donc na bongo il faut que luka ko taille na yo en valeur obike oza muta bassin munene ko lata biloko ya batuma la l'aise là ta non normal oza muta makolo miki makolo ozo indisposé batu mais ozo lungo o lata et loko bike on a défaut moko boy il faut que luka ko couvrir et que ça a défaut ce qui est défaut ou bien est loko mo ozo batuma la l'aise il faut que luka ko couvrir ngo et ça loko muto azana tolo munene azui tolo nyonso atiki libanda lati eloko ebimisi tolo nyonso libanda mais bato bakoza attiré par tolo na yo wana bakoza attiré en plus ekocha bato musu mal à l'aise non pe c'est un exemple bobi ke biso awa mingi tolinga ko fonctionner na ba exemple pasteur o ayaki côté pa kabundi walesa ay côté pa kabundi walesa aleki liboso azoteya donc ba partie intime na ye ezaki nyonso ezaki ko kama liboki bandeko nanga alataki pantalon moro et kangiye systématique. Ah oui. Suko tellement systématique et kangamaki et tie bandi mignons sont mal à l'aise. Donc ba parents basaki wana bana na bango. Ba omona ba ole batala pasteur na eloko ba komo tala ekuna. Tellement alataki pantalon moro et kangaki nzoto et komo tia batu nyonso mal à l'aise. Ne pasteur atali abi non. Amuka ba komo miremire. Encore église c'est ba congolais. Amuna ba komo miremire.
Pourquoi Kalisou Nangambo? Qu'est-ce qui se passe au juste dans mon église, hein? Pasteur Bogabiso, oh. Attends, kuna boy. Oh, pasteur kuna zote en anglais kuna ba. Autant en Nigeria. Autant en anglais kuna ba zo interpréter en français, na lingala. Ah ben non. Mais quand tu ba parents mis na c'est, ba parents ba mo chaba na bango. Et le Moupandi, regarde là-bas, il ne faut pas regarder le prédicateur. Oh, prédicateur, déjà, il kuna anxieux, m'a dit. On va faire un exemple, mais toi, c'est que toi, tu es un camp militaire, te please. Faut que tu sais que janvier bandi, année bandi, qui s'allume banda. En Afrique du Sud, là-bas, là-bas, on a classe, ma parents, dans un stress, il y a rentrée scolaire. Ok? Voilà. Ne pasteur Kabundi Wadle ça. À se décider, non, amata, na cher. En tout cas, si modérateur, on a bien vu en anglais que a stoppé côté parce que à lati bien te à lobby et le prédicateur a quitté qui tellement l'attaqué ma b. Pasteur Azaki obligé à empêcher à terre. Donc cela veut dire quoi? Et puis lobby nango ayaki a s'excuser que Zaki erreur et puis a terre qui le sous-sous. Moi mon malamu nde wana. Si vous avez un pasteur, vous avez un sentiment, un gars dit que à Kabongo. Par là, je vais dire quoi, mes amours? Que habillement, et tu as rappelé tout mal à l'aise. Au cause de yo latina ma bé, même tout le place à fandi. Nous autres, yo, même tout le monde comme yo mal à l'aise. Et ça bongo. Donc, Karine Yamado, ana taille moro kito, qu'on a lobby en gros trop d'émissions, oyo, Luka, Lata et l'autre mot que ça bien. Parce que nga na yebi ke non biso ba fille congolaise to zala bongo muto ko biso bono la kisanga nini wa ko pesa un conseil na lingi conseil te za bongo na lingi conseil te za nzoto ngo ya yo oui ma chérie oza mwasi oza pe na posa un jour ozala nanda kwa libala peut-être pe oza jana mobali respecter mobali oya yo wana boko za bobala nité mais respecter bako za lo mobali la fandi boy ba camarade neto fa ba otinde les photos ta moi sina ta soi-disant moi sino lingo bal oui au cause no artiste et comédien oh là non normal ça non le roi ba tumsu to monaka mais so ko za comédienne moro boy yo linga sexy ba mona yo mama tika biloko na rattrapaka na pesa bino exemple ya Gabriel l'émission mo be na salaka ya Gabi yemo ka bande ko avouer que ngana ki jeunesse nanga nando linga bilamba te na bando linga bilamba te nando na zaka sexy poni akina nzoto kitoko azaki joli so mi bala ba linga na bala nando boya ko bala pona zaki na précité bandeko il faut regarder l'air hein il faut lire l'air sikoyo total la air total ngonga ya Gabriel tokofinga été tokolobani ma beta za ya o asepeli sarabiso je l'aime bien et surtout que ayaka ko en Afrique du Sud to ça une émission et pas Blaise Kalati na Jobour azaki très cool ko so la bien to ça na ngana ça émission pas ma na enfant de quoi mbetu ça na nga émission bongo tellement biso pe passer to bandi musala to ça na ayaka bito ça ka émission elle est talentueux tokoloba ya Gabi abeteli solo wana alobaka ngo chaque fois na émission na ye asaka trop sexy ya ndo lingela mbate talentoto asaki nango mais lelo ya Gabi ana nzoto wana te lelo to loba boy ya Gabi sa libala te ezaki te ke era bando kola wana mibal bando lingete te bando linga ye moko loba ke mibal ando tout isa mibal mitu en plus mibal loba tout mitu ba ko kende te ba ozala wana c'est parce que elle a tiré aki na beauté aki na nzoto kitoko mais lelo azana ngote nzoto wana zaki na azana ngote et puis lelo pe azana libala wana te azana libala te plutôt azana libala te pourquoi siko ya comme ya comme red libala siko nyamuki et luka oui rien n'est impossible nzamba rosa les grâces akobala na e et loko moko eza tarte elle peut se marier mais et l'autre on a atteint le bango à s'en foutre une émission mais quelque part il y a mon afanda bando proposé nga fallait nandi mananga malgré bota qui n'est bien avant c'est ça il faut les l'air racheter le temps car le jour sont mauvais Karine Yamado tu as une belle forme bombango
Parce que photo niveau est circulé. Na ba photo sinon chez la bino photo mo afandi na kiti apandi makolo. Mais avant de publier la photo, il faut d'abord regarder. Loba mutu muso akangio na kidiba a publier yango. Mais ceux qui m'ont kangi photo, mettez la photo, est-ce que photo oh ils bien? Et cause a mal à l'aise té. Et ça ba muso ba publier vidéo mo me les problèmes. Nga na ba série mo boy. Ba série ka to banda TikTok o ka banda sika. On a publié vidéo mo na zobina. Non. On dirait na ndobina. Et c'est que le monde na ndobina. Mais le monde ba TikTok wana. Na postango, eka na postango. Chérie nanga bengi nga pour me dire que maman s'il te plaît enlève. Et résumé c'est parce que 1 à 2 minutes. Abi papa, maman, longo la photo, longo la vidéo wana please. Nga na homo na normal, mais j'ai une famille, j'ai des relations. Ozana bateau ba yebi na nzela nanga bata la statue na yo, s'il te plaît. Na sani na to ça. Parce que nga pona nga peut-être na monyango et ça bien. Mais peut-être pour na muto tozana et ochaye mal à l'aise. Il y a d'autres choses, il faut tout ça lango pour na bateau tozana bango. Otali et loko ko indisposé mobile nanga o ba connaissance nanga tu as des enfants, okozana bana, okozana ba parents, okozana ba cousins, okozana ba papa, ba envie ba oncle. Mais quand je le fais, oh ça lango pour na yomo c'est normal, mais il faut tenir compte aussi à ceux qui te suivent, à ceux qui vont regarder cette vidéo. Sans tenir compte, c'est que osa mutumo kumota monora wasa. Donc, Karine Yamado, s'il te plaît ma chérie, naibike et là te oyo yo moko préféré que la tango. O tourner rôle na yo bien, mais etie batu mal à l'aise. Batu au moins biloko mususu ko permettra te ça ko porte moko mo fongoli batu ba traiter yo na ndenga mabe. Papa ba traiter ndumba. E ko luka bibel internet. Aye ko sala boy. Or, ce n'est pas ça. Peut-être que tu es engagé aux mobile na yo. C'est normal. Mais peut-être là, tel cas, on l'a dit, on va traiter au ndumba, on va traiter au bout de la mibale batou, on va traiter au naba façon nyos. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nga la lingi bino mingi, babi ke na linga bino mingi, 100% news et analyse. Toya kawana anytime news ezato solango together na bino tolobelaka nyonso politique, musique, everything tolobelanga na chaîne na biso Bibi Shumbombo officiel. En tout cas, quant à moi, je vous aime, je vous adore. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Shumbombo officiel. Naza sur message et commis. Karine Yamado, on t'aime bien ma chérie. Next time pour ça la beauté. Avant de publier la photo, tenir compte, ata pour na biso bateau total à côté, ata pour ta fille, pour la personne au benga mobile nanga, respectez pe ba connaissance na yeta na belle famille, so ozana bien sûr. Mais c'est pour ça na oto sa fille mo rosa s'en fout. Pour mutu mususu conseil nga na pesa au mo na ngolo wa eza mukile baluki. À l'envers, ça yo ngo la sanga ni ta yo mo lati. Nga mo pe na za mutu na sala mabe na rosa pe na lati mabe. Mais ce qu'on a moto pa ozongso na nzela surtout ba misala biso to sala o ba misala média o il faut zana mobile moro bo ozongso na nzela. Non s'il te plaît, faut pas dire ça. Oloba ki mabe o saki zana mutu moro ozongso na nzela, c'est ça o fonctionner bien oko déraper te yo na monde na média surtout biso bana basi ata bana mibali zala na moi si moi biso non chérie tu n'as pas non c'est que tu as fait non c'est pas bien. Non, next time que ça, on botte s'il te plaît, bébé. Faut zana mutu mo bon. Mais so ozano pe moi cité mobile la sioté. Ozano ka boy yeke. Oko sala bilo muso ko sa to comment regretter quelques années plus tard. Okomo fanda. Ntambe ma okanga ne mnando sala. Okomo regretter. Mibal muso ba kima basika na la télé. Nazo ba tonton moro boy pour finir, on est déjà à la fin. Tonton moro pour finir andoloba. Donc on est ça qui va banner 2012 2011 2012 donc on va aller solo to fanda côté à dani rompo qui pointe a betali solo parce to fanda ki na ba camarade nanga que Gabriel wa théâtre na linga ki makasi na linga na bala ye mais eloko e bandeka ko retrouver ko zongi sanga sima c'était son habillement to bana pe ko toye na mais la télé na ye a famille nanga bando sepela tinga pe na ba ki na bi mais ando changer malgré na yebisa ki a changer qui n'a été wana ba otonga biso kana musika eloko ane tikala na mututi lelo
Et ça, moto mususu ye musu atala kaka. À cause a approché atelika fio alobaka trop. Fio alobaka ben sanité pardon, fio o alataka bien te moto musu obango kana musika ponini. Eza apparence na yo. Peut-être en réalité tu n'es pas comme ça. Et ça bato musu to mona alataka ne sexy mais ça ne mo bula mibalité. Mais au comme on a chance moko kimio kabwe. Et ça par exemple, au lobaki lo mona TikTok, au fingaki, peut-être de nature aux en bongote. Et en réseaux sociaux, et tombola rekiti ça. Réseaux sociaux, et bon mama bale belé et bali ça peut battre belé. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Boyebi ke na linga mingi koloba. Koloba on a lingoloba ngate. Je sais que na solo la quand on a bino abonnés, Bibiche Mbombo officiel, les abonnés intelligents et sages, ok? Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Abonnez-vous massivement, bon, cliquez cloche à notification, pardon, et surtout de publicité, bon, la natina souka. Et on a des perceptions makasi kasité, bande, please. Et on a des perceptions makasi à bosser. Merci beaucoup, je vous retrouve next time, bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.